MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. Moi je vais bien parler de Christ. Bande cause congolais et l'homme sous pardon. Je crois que tu bon poste depuis quelques jours dans les réseaux sociaux. Aïe na mona on a fait attends na Facebook te batindele ngango. Bato bele batindele ngango. Poste ya maman Joël Kabasele na mbal na ye. Bazo si ma mère na makolo. Boyo kanine bat bakomi balobi hein. N'épousez pas les hommes de Dieu. De moi, n'épousez pas les hommes de Dieu. Maman Joël, n'est-ce pas? Voilà. N'épousez pas les hommes de Dieu. Il y a un bazo finé, ma colozo sec. Ah, voilà bien. Azo ke lengi. Et puis la souka. Bapesi balobi conseil balobi na 2006 continuer ka biyo kayoka mitali yo na se ndeko komia lobi omoni ere osalisi biso tala yellow veke zongi bino ba décourager nous les serviteurs de diété ba homme de diété yekno bazo finema kono. Quelle inspiration. Même dans la sottise, on peut tirer instruction. Hein. Ok. On a expliqué. Pour battre le bébé, on a posté. Oh. Bon, on peut savoir à combien posté oh raison. Mais pourtant, à l'oba qui est bien, elle était claire. Elle était claire. Le bébé, m'a amsoussou. Moi, on l'oba, on est à la tête, on peut l'oba rater. Pour nous battre la répétition, mais balle là-bas. Ok? Toke musikate. Batu bazongi si tant mama Sandra indakia. Bazongi si ba image ya ba ebele ba interview ya Sandra. Na ba poste ebele ya na mbal na ye. Acheli peka likolo, buntu likolo lipeka mbal na ye. Bazo pesa na ba video, bazo pesa na ba bisou. Mais elinga lo bateke. Nanda kuso ermo ba moto pelara magole beta marate beta marano. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ici vidéo moi dans pour une des games. Des games a posé une question que soki lelo oyoki toka ni mobile na mwasi. Boyoka réponse na e. Alobaki a pardonner mais avant alobaki a pardonner alobarani. Avec un mobile homme fidèle. Mobile nae azalara déjà mobile la fatou avant ya linga la fatou. Je m'allais avec un mobile homme fidèle. Tu as bien réponse wana. Ayeba yike nenga azala na mobile na mobile na azala pena fatou. Ayeba ki yango mo ya lobango te. En fait c'est ça. Hein? Et là on a un simple bulunga bo comme ça mon nene te bulunga bo comme ça en gravité. Maman Joël a tiré le lobate ke nandako un moment pour finir ma colisa et ça la raté et ni le baté que ça rende to bitumba ya mikonyo so non mais il y a boire et à manger conseil zara apprendre à laisser so monique yo ki no lingana yo pour ba finir ko pe makolo ke no lingana ba finir ko makolo kelinga ba finir na bango yo makolo mais so mungo so conseil gloire à Dieu. Nalobaki na yo lobela marambo. Nalobaki na yo lobela ngo. To lobela sir. Ba dire ya maman Joël. Maman fait na ça ta 3 émissions. Parce que ils en va passer ba contredire. Mokendi a contredire kakoro loba bongote bat bolana yo mokendi. Les herbivores, le mot viola. Et prophète moko yekutu batu balobi ke fallait penza Joël porter plainte parce que mtapandi Joël sans ke bakabana mbal ne yo anati ya ranta osa kombo osa beza osa succès to ebiote yepe fallait na sala penza vidéo ya yemoko mais awa na lobela kaka
ba dire à maman Joël parce que na poster maman ya o balobi que non ba finare makolo mazo sa assembla na éviter s'il faut na luka vidéo yango po bato bayoka bien parce que bato mususu bayoki yango te hein bayoki kaka ndenge bato bazoko interpréter to pe obeta lisolo yango mais bango moko bayoki vidéo yango te ok bozelana beta vidéo yango. N'épousez pas les hommes de Dieu. Attendez. Sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Pourquoi je dis ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi... Mais, Aza clair. Ya minene le karnabanda kuna bango. Moi ko lobeza te pona nini réputation mobali. Bandeko, tala ya des témoignages. Ka dossier ndenge indaki awa. Boyebi na su combien de ba message inbox ya ba mama passer ba divorce ba boya mabala. Ta o comme tout passe muso ya bisinga mama. Nga mobala bala nga menanda ona nga bano liaka te. So asa bimia ke ya ke. Tala. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, j'ai dit reste là où tu es, tu sais pas ce qui se passe là-bas. Oui, la majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Très bien. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Je te choque encore. Tous les célibataires, conseils gratuits, prophète, fuis, pasteur, fuis, évangéliste, fuis, apôtre, fuis. Famille de la lignée de ma mère, je suis la 5e génération des pasteurs. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il n'y a eu que des pasteurs là-bas. Je suis fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Je suis femme de pasteur. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Je suis moi-même pasteur. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. Si tu n'as pas le cœur de la royauté, tu n'épouseras pas un pasteur. Car pour qu'une femme vive avec un homme de Dieu, elle doit avoir le cœur de la royauté. Tout un enseignement. Il y a au monde parce que faut décortiquer ma beleza. Ngonga wapi surtout no bato TikTok bolinga rate video ya 10 minutes boko moto tombo yo pelo bakamba ngonga na master nae ngonga na osaba video lo bato nyonso neti flash wana topé lo lo baki wana bat ba comprendre ngote ba comprendre mabe siko il faut attendre ko expliquer ba pourquoi lo bongo et tant ba vraiment de expliquer bino non oza mula yimi boki no ta ba video ba 1 minute ba sela ba 10 secondes OK et ama weza passer les pasteurs et leur onde suko oyo et tumbi zaïr ezake les pasteurs azala premièrement amoureux église nae et bantimi nae et leur onde bomi batu yangwana français a passé en fait n'expliquer binongo na mukuse OK likambo ya rozala amoureux ya église généralement mon seul nzambe ou considérer nzambe généralement ba pasteur bon mon anaza la mabe za la malamu so aza conscient ka pasteur abengami et que il faut asa musala nzambe OK et belé ba yeba ko sala part des choses te ba pasteur africain on a généralement mindela apparemment baza moins différent tout le bela ebiso ya Congo aibi ko tia équilibre te nanda kuna ye yango bomoni bana ya ba pasteur e belé baza la réputation ma bebo ba rapport nini oyo ya ndeko na biso oyo babuti ba mobala betar makofi bat nyonso ba bika za impoli aza impulsif azala boy na tie parenthèse parce que dossier na no lobela mambo na sima. Vous savez pourquoi ba passer ba passer rebelle baza ba pasteur to pe ba bon pasteur mais ba mauvais papa ba mauvais mari na ndako église aza présent ba jeune prière ko sala ba suivre bandimi ko bondela pona bandimi do aza dévoué azo lakisa bolingo na menandako
kitata 0 kimobali 0 pendant que moi ça a besoin na posa na azate bana besoin na azate ebele baza bongo pour votre information so boye barate surtout en Afrique wana bato ba temps plein les langages temps plein aza ernyo son église c'est ça ce qu'elle voulait dire. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même dans domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okotea kokani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwana yoto komine balongi Zambe na ngoya olatike mo vandina mo Zinga mina bajeno, akoyembela kayoto.
nga lingi. Mais par son son on s'est métamorphosé. Osimingo sambwe maladie na miso. Olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa aponzamba bakristo pasi. Alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po tango akolamuka abimaki lingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato na bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus.